Beta sous musique, on a un beta libosoté. Donc, destin est décidé autrement. C'est pour cela, Nazasu Kunateme, na motema nanga yelo comme ils ont matanga mikolonyoso, il faut naïmbela Yesu. On est la obligation de voir. Donc, il faut naïmbela Yesu. Nazana ba texte nanga, nazana façon nanga na comprendre Nzambe. Lelo musique congolaise, eux, ils ont actuel, ils ont un problème à Makasi, banzembo, ils ont 6 mois et 2 mois et Makele les 5 mois Makasi pour 4 mois et leader, il y a génération Otoza Lelo. En fait, ce que là, Ozana oreille musicale, il y a Makasi. Leader, il y a musique congolaise, de musique il y a Lelo. Il y a génération Lelo, génération Lelo. Bon, tout ça, la musique congolaise en général. La musique congolaise. Leader à Lelo, Oyazo Kumba Penza. La rumba congolaise na kimia nyonso akoki ko défendre mboka libanda. Papa Chéri Binadama, Jibem Piana Mutu Pamba, un grand leader charismatique. Dans un eloko mon côté où mutu asali oina na salate na musique. Tout va ba osala laisser sala. Wana faut qu'il y ait moins musique congolaise. Papa Chéri moins musique congolaise. Mais pourquoi quand l'émission nous surtout comme Jibem Piana za raté? Mais si quand on a tout il faut le balanga que est-ce que mamnolo bana kosi mais Azara yemo te sur autant Papa Chéri donc il faut tant un peu aussi Weranson. Te ya faut tikanga na pesa point de vue nanga. Et le lo ezala ba qui ça vraiment trop balobi Bogis mon paiement Azara toujours contre Weranson et surtout que dépose un bon on a ôté la chanson na yo. Les chansons moko yemba na papa wemba mo pesa ngo Jibem Piana. Ndekoma comme na commentaire Bogis mon paiement mon indie moko ko réclamer yango Jibem Piana yemba ke oya Weranson to yemba mutuna makolo ngote sika yo yemba ya yote ba discussion na sala ngote na pardonna Wera président Jiba Boyaki alors ceux qui mozo respecter nga comme grand frère parce que yé mutamema ngepa ya Wera ceux qui net na fundi lelo Wera na tribunal pe bengisa ya convoquer président Jibe ako convoquer Alain Makaba. Parce que tout travail moi na studio bobongo na Alain Makaba na limite so justice abengisi bango mibale ba olobaki to yate bango bazo dossier à justice. Mais le coup là grand frère que j'aime beaucoup. Le coup là grand frère il y a Makila la famille est sacrée lui ceux qui vraiment na grand frère na yo naza ya na yo considérer Wera grand frère non on peut ça respect. Donc tika makambo mais koyate ko tumo la pota lelo ne tozana aolo baneti ke pona no sengaki Jibem Piana te eloko nyonso tu nazana on a beta sous musique te ezali nzembo soki eza sorte nous so président Jiba beta on senga ta million te ata 1 nazana nyongo na ya vie o ya sala pona nganga na sala ngota na mboka na biso to tambola mingi na conscience du mal ya sala ki biske soki simbaki alingaka bundisanga mais ya mona ke bogisa na kinya o galerie azo futel ngati mama kamsusu yesu na sali ba témoignage de salo somo mona yebaki ke lokola ba congolais baza ebele ba bilongi moko ya ba congolais ezali oyo ba koma lokola ba plateforme makambo fait passer par bango ba biloko ndengone ko uzanga te ona ngai place à faire ko beta liboso eza problème te yete mutabeta liboso stade des martyrs babeti stade des martyrs kalatina bakatikata sepel si bato ko banda liboso ezali nango priorité to préoccupation te nena sona lobi ke qui ezali ezana ba domaine tout diable azali ba domaine tout diable azali to focaliser musique te domaine tout debi que Satan azali akuta diala ba combat ebele na carrière ni na parcours na o ezali priorité atala sepel sabatna donc onzambe acha katinae on comprend tant sous ya boy ko beta na francophonie pour un incident akuta nango mais tant muso ko ko beta francophonie et fungole lié porte muso ya munene concurrence na musique congolaise comme plus il y a ba trophée et comme plus il y a ba plein na stade et comme plus zala na batoyo ba ko bundela yo lobby président Félix azobunda combat ya munene pour l'intérêt ya ba congolais pour na bogiste. On comprend biso to ba kolo fête. On comprend bokonzo ezali ya biso. So le rébellion mo ekoti ba otake Didier Masela na Barbara Kanamte. Baza na vidéo mo teza ko défendre le président Félix menga ba ko lukanga ba bomanga ke ye mutu na ye. Lelo ba bazolo ba makambo ebele so ke na 100 € lelo sala nini course na pote ezelo kota.
Mutu surtout na poto langage ne comme ka vie comme il passe. Vie échanger. O eza fin du monde baloba kité. Au fin du monde to bana yokaté. Wana eza ba mboka o eza na ba provision. Eza ba mboka oyo eza na ba élevage ba makambo ebele malgré ba ebele za fertilité. Bongo biso mutu mboka eza na bilanga te, eza na ba élevage te to lelanzala te nini. Donc fatia zane na foti te. Oh akuti mboka 18 ans vide Kabila sali eloko te. Apia kamboka iba kamboka sala kelo côté ozo imaginer c'est batia Kabila mundu ki na mutu pas sala mama emobo 18 ans na pouvoir gratuité enseignement zate 18 ans na pouvoir ata école mon côté dispensaire moto ko tout bata di piron na compte à l'état maintenant alongwe président ba komi au hôpital privé à Kabila supermarché à Kabila est-ce que dans le sens zo tozalaki nango awa pona biso nyonso tout akamata bomi zona ke ko sala zona kinga kati musika au foot à transport au foot à sous entrée à $30. Quel niveau ya kokembi sa population ma belinyo surtout azoya kinga kati zali ya père na bango na mère na bango nous sommes le peuple congolais ole biso ba congolais to soutenir ndeko na biso o to moni azo sala misala ebele na game na courant ezalaka te bana Congo banda che courant na idio fa che courant na libenge a che courant na chitaka kobola bazo kota ba courant na place nsusu autonga ba université na Mbujimai tala inikim ndenge koma tala ka ba stade divement ndenge komi na ba martyr oyo amati salaire ba fonctionnaire ya ba soda atongi ba école na hôpital na kanchati ya mystique vie sociale bande ko le la kaka ya makambo sote ko tsamba mote ya to sala bilanga industriel to sala ba bilanga yozo na poto ba olela to tindela batu mbongo na gicha sebeli misu ba bloquer ba même l'agence katumbi azo ba conscience ya ba congolais kidiba ba congolais ba na pongi pona ba bundisa notre frère congolais de père et de mère lelo ngana yo to benga Kabila l'exception nanu toko se souvenir na ena nini à part ba massacre ba viol ba tuerie na copier na ba mbongo to aboma na Panama Papers na ba Bloomberg to kanza Kabila ni tous les crimes de guerre contre l'humanité ba massacre tingi ya Inyele Itoko ya Bundu dia Congo ya Kamwina Samp na 21e siècle Rossi azo baluka na makila Kabila chef de l'état opposition tout ya kotelema mais enquête moko salamité ayo banso ke biso to abazo ba lelo nzamba confondre ye quel est le commission président Félix Assalé le côté zaki projet ya Kabila bon stade divin me pene ko ba projet Kabila onaka olingaka batangelo kombo même pas ya docteur Denis Mukwege en fait za nini obudaka na nini en fait ya mabe omonaka mona Congo izalaka nini aza complice aza corrompu Monisco aye awa asali plus de 18 ans bafuta kaye ba milliards mais ba milliards wa tokokai kozala tozo yango to sala ba école hôpital banzela bafuta bato yazo kango sala relo te akoma osala biso inventaire ya ba mort akoma osala biso o compter biso bibemi est-ce que yo yaki mission na yo fande zo sala elo côté donc oza lokola eza lokola non assistance à personne en danger combien de fois to siliki a depuis 2006 faut benga na Monisco mais Denis Mukwege lobi soki to bengani Monisco eza la catastrophe nini to komona lisusu koleka plus de 15 millions de morts koleka chaque jour 40 personnes bakufi 30 personnes bakufi village ba esali ba déplacer des morts yesi quoi lingi a garder Monisco tant que qui il y a l'équipe biso tout ba congolais to décider que Monisco ken donc mutaida biso docteur Muyembe OK yaza docteur ya ba multinational aza docteur à la communauté internationale place au bazo boma ba congolais lui Michel Alobay que Kabila sauveur ya Congo ba kene ba pesa prime Nobel na mboka oyo ba pesa Fachi prime Nobel te ba pesa ye mama if love is crazy love is funny
Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino, botala o ba ko bi décharger. Nakoko bomba te bolamu Nzamba salinga et prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi. Ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyoso za besoin opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse. Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté o nazaki ya ko kanganga ya makasi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteke ko za na bo pété boy vraiment délivrance des avena très nécessaire. Je suis une femme on a sala business o ke na linga makamu nanga kende bien mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas ya batu tout ça na za na ba porter fungamaka en tout cas na sentir Docteur Likukuma bana ko bali kuma kombo na ngai comment ngai na koloba eza passé démon eli kukuma ezalaki sono loba na koloba 2 mois te 3 mois te fona kanga mana eloko mobo na kanda sikoye matanga donc soki na loba likambo na boseka te fona kanga masona kanga sikoyo ki kanda mais siko likukumeza te na loba nga normal oseka seka kutu pampamba ernos makola mwana oyo ezozonga normal zongsa abana kotambola bima libéré na lisusu parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga na pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana nga bana nyoso o to babotama na bango nyoso tout déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya epai na Nzambe nde bokobika na dozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, tout Babango avec Yves Ipan, ton seul directeur d'info. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo 243. Voilà, nous sommes déjà avec Boris Bompema, grand chanteur, Hermon Touzobeng AP combattant, et côté écrivain, côté l'homme de Dieu pour Bazana. Famille oyo chrétienne et ba chrétien baza ebélé la famille ba pasteur bazali alors ala ba casquette ebélé alors to retourna yé quelques questions tout ça lango par rapport à émission Fialelo comme vous le savez très bien l'actualité ezako obligé biso to tuna et puis tout solo lango na artiste de zone pembeni to puis déjà moté Bogis Bompema ouais mbote makasi na yo et puis voilà to monyo sur la ville à Kinshasa beat principal et surtout pour la présence sur la ville à Kinshasa. Ya libosovma merci à trop la première fois na l'équipe na yo merci beaucoup naza fan na yo na landa ko trop merci sala musala kitoko vraiment merci à toi na ndenge oponinga lelo merci ba tout surtout à découvrir nga vraiment merci à trop voilà ya liboso na remercier grand Dieu aza maître ba temps et ba circonstances lala ki bibemba la musi biso na na ekumisa ma Jésus Christ tozana kondima que nous sommes plus que vainqueurs yoza kati na biso za plus fort que na mokili au pesa biso makasi ya ko marcher le kola ba serpent ba scorpion c'est toutes les puissances de l'ennemi na Luc 10-19 dans le bi merci Seigneur Jésus-Christ amen merci Seigneur Jésus-Christ amen ça c'est bien c'est la première fois na mon artiste et musicien combattant écrivain une mission abanda na prière tu vis que mingi basala on ba pasteur non et kosambeleza pona pasteur te pona nani te mais biso to abana Nzambe ça c'est vrai donc les lois binisi moi pona bato malamu pona bato mabe na yebite to umeli pe na mokili yango tozotala eloko mona moni ya malonga o eleki Jésus Christ ezate bato bazo kufa
bato azosala bacourse ya biloko ya mokili mais omona moto akufi bakomi koluka jour nini bakokunda ye jour nini ebembene ebimi donc aza susu bakomobenga ye pauvre yo moto ozalaki riche otiki bilamba ebele basapato ebele badiplôme ebele mais eza na makoki te ya kodefendre yo lelo soki oza na nzambe te mpo oza nani yango akoki koleka nzambe yango omoni ke l'humilité précède la gloire nzambe aleka liboso azala élevé na bavi na biso ke babiloko mosusu tozowelela biloko ebele omona ntango tokomaka na basituation mosusu na bopito komebisa docteur so obikisi nga na opesa yo mbongo mais docteur aza limité docteur aza incapable bisika oyo kisi ekomaka te bisika oyo tonga ekokoma te bisika oyo traitement ekoka koagir te moto asalaka Jésus Christ tokomi kozwa basponsor tokomi kozwa baboti bana batutu danger ke nzambe donc il faut nzambe aleka liboso la première position mon peuple mouri faute de connaissance si longtemps nzambe aza liboso te tozotia biloko ya mokili liboso ntango tozalaka na baproblème ntango tobengaka ye ntango ayaka atalabi mais yo privilégié mingi masanga kwiti ambiance motema mabe biloko ya mokili donc nga na oya mpe kaka l'échec yango badanger ezali mais soki otie na première position omata okita n'importe quel problème situation ekokomela yo ka lokola ye moto azalaka na première position aondima koyokisa yo soni te po ayebi ke yo betaka tolo na nkombo na ye ocomprendre lelo mona o christianisme ezali ya bapauvre christianisme ezali ya bato barate vie mais Donald Trump akoma aza milliardaire avant akoma président ya États-Unis alors koexplike nga nini est-ce que bapaster ya mindele baza te bazali parce que bango okanisa kala ko bamama nzambe ezaka mpona bato mwindo non nzambe aza universel c'est notre père voilà toyebi yo mpe mingi na famille chrétienne oza na bandeko baza balelo bapaster ouais naza na grand frère na nga oyo nga nalandi na bana mibali na famille Pasteur Boni Bompé, ma grand frère propre. Mon sang, bambote trop na yo, ce que vous allez, na maman Sylvie Bompé ma. Nazana petit frère wa landinga na ndenge ya bana mibali. Na ndenge après ngai kwa yaza mobile donc bana basi misatu donc maman Mini Bompé ma, maman José Bompé ma, maman Pauline Bompé ma. Après prophète Jérémie Bompé ma. Donc azan église na lemba côté ya Mokengeli. Aza serviteur de Dieu nzamba za ko utiliser puissamment. Nazana ba pasteur Louvoye Kaola, c'est la famille. Nazana grand frère propre tozalane na poto, pasteur Alain Kitete. Donc voilà ba grand frère ba lesa kangana liloba des années. Voilà, ça c'est bien. Beton zomona elanga ya tata lelo koti makiona, lelo magie koti lelo vraiment ezo sala mabe makasi ezo sala ma kitoko te komona déjà univers ango Bondoki, le ba pasteur, baza se confie dans Nzambe le sous-souté, ba peut confiance c'est pas ya diable pour que baza puissance moko boye ba délivrer n'habiter tant nous on a bilo qu'on a tout en fait je le beloni news à la bande ko ba pasteur. Donc merci à trop mais tout ça l'amalgame té to mélanger ba pinceau té to pousse à bouchon plus loin té to ta ba tout sac mon côté parce que même Jésus azali na ba disciple na ye bango nyonso tout to benga bango ba jida ba traître voilà tu comprends jida azalaki mais eza pe na ba mususu o batambolaki na obanga ye tu comprends voilà et puis église na biso yali pe par rapport ya maturité ezaki église ya bomo ezana bomwana et komi kokola so tali ba lettre oyo Paul atini na ba Corinthiens atini na ba Ephésiens donc azotinda par rapport ya ba problème bazo kutana nango eza ndenge mona église na biso omoni soto lobi ke na mboka munene bokola Congo ba serviteur de Dieu surtout baza ba venturier eza lokuta ezali amalgame parce que soki loboko ya nzambe te na vie au peuple congolais a mené za mobulu nzambe azopesa kimia nzambe azolongola yo na ba défi moko stérile nzambe aza ko assurer sécurité na yo parce que la Bible nous dit oya ko batela soki nzambe bateli te ausala musala ya punda au comprendre ezali très très capital yango no moni soki l'église eza ebele bat ba kamwa te tant que na ndako omona ba mwinde eza partout na sima ndako so butu ekoti to fanda kate mais tozala ko obligé to éclairer ngo to tia mwinda na couloir avokota na douche
ou na toilette ezala na bamwinda na bachambre na salle à manger na salon tout bamwinda ezala donc tondimi te na mboka monene boye juste azala te parce que comment mboka monene boye juste azala te juste bazali donc na bakongo mobimba na bamilio d'habitants baza kuna bato basambelaka solo baza te na Katanga na Kisangani donc ba vrai serviteur de Dieu bazali mais mususu ta mususu bazana ba problème ya écriture ba ko ça la différence te ya ancienne alliance na nouvelle alliance omoni voilà. Parce que Bible ancienne alliance ezali image mo complète ya Nzambe image complète ya Nzambe ezali nouvelle alliance donc nouveau testament donc Jésus-Christ yende mutaye ko englober yende ko accomplir tout yende azali le seul espoir Bible est orientée, biso est expliqué biso, tous la imitateur ya Christ, tous la imitateur ya mutu mususu. Voilà. Alors kota la na na yo tout ba lokolo zala pe plus na marambetali Nzambe. Alors otala ka papa Mosakoli Denile sina nini. Omona ka ndenge nini sozo mona ba intervention na plus na émission et va sortie médiatique na y a pasteur lokola Ngefa y a pasteur de la foi y a papa na pasteur de la foi na lela mabe alela mabe na landaki to na lingaki trop y a pasteur Kiziamina na partage akutu biso na monika eloko pasteur de la foi na partager yango OK yozo tanga bango mais na ba grand serviteur de Dieu ba pasteur Louvo Ekaola ba prophète Jérémie Bompema ba pasteur Alain Kitete ba pasteur Boni Bompema na ba pasteur ba pasteur Roland Dalo ba pasteur Jean Bosco Kindomba un grand prédicateur ceux qui ba message na limite aux ans on quelque chose ba Moïse Mbi pe bazali ba Marcelo Tunasi un grand serviteur de Dieu donc bazali ebele mais mboka eza monene toye ba tuté misu bazana ba fin fond ya ba village o ba yebi bango te ba osa misala ya makasi eza na pasteur musu ça pasteur médiatique te lokwa pasteur Alpha Lushima na yebaka avant na voyage na njili OK na yebi très bien apôtre ba prophète Emani Lumbu ça ebele on comprend mais ce qu'il faut tala est-ce que mingi bazaka na doctrine to ba changeable donc nazawa te pona ko kota nitko Denile si boye o boité nga nazano na besoin na s'occuper na nga on comprend na s'occuper na nga parce que demain on ne sait pas la Bible nous dit racheter le temps les jours sont mauvais tant sous na ko kozali on a critiqué Denile si mais ya ko senga pardon le bia kotilo là yo bato ba ebayi ke otambola kana Nzambe ozui contre ta Bible dit ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur Seigneur qui rentrera dans le royaume des cieux mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux donc okomona na mukola suka oloba yo bikisaki bato na kombo nanga na salaki na lamusaki bato mais bato na surtout bazui contre temps muto kuti yo chaikate akei exemple lokola muibi na croix voilà assemble la place ni disciple ya Nzambe paye mu pagano mais le fait kakandimaki donc Nzambe Amen, merci pour la parole. On vient à connaissance à maman Zali. Ben, on a casquette belé lelo Bogis Bompema. Casquette nini au comment pour sentir à l'aise ceux qui lelo ba bengi yo peut-être combattant, ba bengi yo lelo partisan, lelo ba bengi yo écrivain, grand chanteur, casquette nini pena lelo aux vendre tranquille et puis aux sentir que vous à l'aise. Nous surtout ils allaient faveur ils allaient immérité. On a mérité ton Nzamba pesinga so mutabenga combattant eza mabete po tuzo bunda pona mboka so mutabenga mwana Nzambe na zanga moko te toza ebeli Nzambe aza biso tu moya ko privatiser te ko betela etolo so mutabengi ngai écrivain eza ba faveur ba grâce au Nzambe asalinga voilà mais maintenant on lobby nyo surtout de salo bien ben musique ba komono le susute on a beta susu musique on a beta liboso te donc la vie à mon tout destin est à ma camusus donc destin est décidé autrement c'est pour cela nazasu kuna teme na motema na ngai eloko mozo matanga mikolo nyoso il faut na embela Yesu avant on est ali obligation de voir donc il faut na embela Yesu nazana ba texte nanga nazana façon nanga na comprendre Nzambe pour babolimi si Dieu Nzambe azanani Dieu c'est notre Père Nzambe na mutu azo sambela Nzambe azana relation na ye na kati ndako nous na mwasi na o bana na yo ba jardinier
jardinier, bonne, sentinelle ou chauffeur ou nani ba camarade na muta mutoza na relation moza ko entretenir na omoni alors nga ezo matanga ike il faut na élever papa na tombola et tout ça la promotion ya Christ ndenge pasteur Jean Bosco Kindomba loba. Voilà. Mais makambo ezaka facilité l'autre fois papa Wemba abongola ka motema agazo yembela nzambe. Une question menée à bongola vraiment motema dans la chanson moko ya ye na yo kaka reconnaissance à senga pardon à sengela pe bato basala mabe pardon. Alors souvent ezaka na bino ba musicien au te loko le pa nzambe lobi ozonga na lisusu po ba sentiment na bino si la raté besoin d'avoir sentiment moko boye n'habité est-ce que bogi ça doit kende et pas nzambe wana pour un sentiment éphémère ou bien aoye penza mobimba de pied na eza penza pembe na nzambe wana pona koyamba comme sauveur aussi ton maître. Donc vous avez raison on a ba kowele la mama nzambe ba wele la ngote. Toute écriture ali inspiré pour na ko instruire, ko enseigner, ko corriger pe ko convaincre. OK. Donc lelo ne toi lelo boye. Pama makasi ali mutalba bongoli mutema akoti na ba attribution moko akomi ko sala makambo nzambe sans à l'enseigner, sans à la fermer. Okay. C'est ça ba dégâts. C'est pour cela moni Paul a akutana na Jésus na nzela ya Damas après 14 ans na yaki kotea. Tant que tu comme ekolo bakaza mwana nzambe bazo ba Pierre baza na doute ko ba yeba qui est assassin mais biso lelo mona mutabimi kala lelo pa le maman c'est lui témoigner la comme pasteur ya omoni ezana danger il faut la fermer on comprendre fait la paix au bengami parce que mutu mota koye pa nzambe sans nzambe abengai. Jonas akimaki nzambe aboyaki makambo nzambe ayebisaki mais lokolo ezalaki plan ya nzambe mbisi amelaki akeko sanza ina Ninive place oya boyaki kokene kotea donc ezali important bato bamona ka bato ceux qui taille nzambe beti na ko empêcher nzambe azokene na ba mec na ipa ba musulman muta imam alali nzambe Jésus bengi donc moyo boya ezate so aponi parce que azan nzambe aleki tout yango moni ke soko moni ba dégâts ezana na ba église okol bato bazo welela ozala médecin welela ozala na ba domaine nyonso domaine non ko welela te domaine spirituel on comprend parce que soko yebi ba droit na ba devoir na yote ezala ba dégâts au monde il faut yeba d'abord nzamba za nani donc c'est important pourquoi pembeni et pourquoi OK pembeni nzambe o remarquer ni nyamabe okimi pembeni nzambe ya kata nzambe beti ta nzambe soki beti pa ya mutu fezala bien soki kokisami soki nzamba pona yo quel que soit okoyi kokima talaka Paul aza brigand assassin criminel aosala mabe maza moponami Philippe alinga informer nzambe ke non ndenge nini muto otinda ko bondela pona ye aza kutu mutaboma ba chrétien comment il faut informer nzambe d'autres ba nzamba yebaki te donc abat musu bazalaka fana zoloba nga vraiment poni pendant la famille aboye vraiment on a botoma la famille de l'axi que nzamba sala erreur ninga pona na famille wana est-ce que nzamba ko sala erreur jamais donc nzamba tie na famille na parce que bo sala complémentarité ayebi ke biloko a tchekati na yo na wa tchekati ya bandeko eza eloko moka bien tant monsieur zo mona ngo lelo te mais lobi oyeba pourquoi nini asangisa ona libota wana. Voilà, en tout cas, merci Boris, mon paiement. En tout cas, je crois que tu as beaucoup terminé dans ce sujet de Talibon musique, tu nous as analysé et puis qu'on peut savoir point de vue par rapport à tous les cas na musique congolaise. Alors, n'a évité comment la francophonie pour la première fois, je dirais comme ça, na Congo. Pour l'autre fois, c'est des privés à là. J'ai de la francophonie et ça les maté, il paraît qu'il y a bon tantôt plutôt tant de choses et seulement qui a mamabé cette fois-ci. Néanmoins, ils ont salima à Namboka Congo. Vous avez déjà francophonie Namboka Congo pour nayo, c'est une bénédiction ou bien Togoloba. Ils ont la perte inutile, il y a temps, il y a Robé Sambongo pour payer Beleza à Onabiso malgré des arrois, des années, tout ça. Donc, na Koloba Bongote, francophonie, ils allaient d'abord pour soigner l'image, c'est longa. Parce que tu as mis Bapaya et Belé, il y a pays francophone tout. Ok. Alors,
mboka na biso ba ibengo pays de guerre moyen investisseur aya ezate kaso to komi kuna eza na insécurité mutu moka tongaka na insécurité azalaka te nyonso to alingaka azala place moko aza sécurisé parce que bomoi na biso eza sacré on vit to vivre aka mbala moko alors comment la francophonie boy et la kisi na ba investisseur ke boya Congo ekoli maturité leadership échangé donc comme la leadership moko ya président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide leadership moko ezali déterminé ou ezali na progrès social pour un intérêt commun à peuple congolais nyonso donc ezali très très important comme la francophonie no mona ba pape ba yakawa ba Macron ba président turc ba président ebele bazala dans le sens que mutu tout azana besoin parce que malheur ya Congo passe ya Congo ezouta na ba ndambo eza biso mo ba congolais mi ndambo te mais mingi eza biso mo peuple congolais toza inconscient mususu ezouta na libanda ba multinationale la communauté internationale via richesse o eza na mboka na biso au comprendre le lopé eza na ba mususu baza ba privé baza ba milliardaire baza na besoin ça quelque chose basunga Congo mais inquiétude des alliés que toza sérieuxité toza honnêteté et puis toi en insécurité francophonie quand même et toujours on a sens wana donc ça bien voilà ça bien mais la carte tu vois tout le monde des avant mon la carte ou lelo ça les que ba fan il y a Ferrego là baza ko sepelaté ko to boye ba warrior lelo pas fali poupa balbi i senga ki ka ndengwana fali poupa asala ouverture pour c'était prévu néanmoins Ferrego là de asala ouverture à francophonie et puis nga ko beta lisusu na kati ya moi nga ko kenda lisusu na fin ya francophonie mais programme échangé et il fallait poupa koto mususu bande ko ba condamner Zakari Baba Swe ya za communicateur kuna comment ko changer programme koto mususu ba ke et pas ya ministre je sais pas comment déjà ndeko ferré boya ko beta na francophonie pour ba changer ba date na ye est-ce que autant là on a une spiritualité za na kati ou bien ezaka ka lokola biso tozali bana ya bandal to privilégier ndeko na biso ya bandal abana makambo nanya privilégier ndeko na ya bandal ababi ministre azali mona bandal Mouyaya Patrick Mouyaya bon nazala ba preuve te pona ko sala ba accusation na mais na yeba ke lokola toza na Congo ba makambo ndengo na yozanga te mona yeba ki ke lokola ba congolais baza ebele ba bilongi moko ya ba congolais ezali oyo ba koma lokola ba plateforme makambo fait passer par bango ba biloko ndengo na kozanga te mais ngai na pona ngai place à faire ko beta liboso eza problème te yete mutabeta liboso stade des martyrs ba beti stade des martyrs kalate na ba katikata sepel si bato ko banda liboso ezali nango priorité to préoccupation te vous comprenez ezali important beta sepel sabato vous comprenez parce que ko beta liboso esali nango pe normal to beti pe liboso sepel si bato comme pour sepel si bato te journée nous a qui en forme te mais ko beta pe ya mibale to ya misato ko mo po beti et ça lui plaisir à makasi to za mikoso teleminare on comprend no teleminare mbula ebeti no linga ko bima mbula mo ebeti ya makasi mais yo ozo regretter na raté cop wana nzoka nde erreur so kendaki ongo soki mbula ebetaki to ngo zo voiture au sal accident oyebite ke nzambe a empêcher yo pourquoi oui on comprend soda moko afandi non pasteur moi zo kende prière tant pasteur wana zo kende tant pasteur wana zo kende prière no awutaki musala do asambela ka wuti musala zo kende awuti musala zo kende prière c'est un embouteillage leki makasi transport ezate 3h30 amona kombi moko et matisi et ezuye comme on a commis côté presque neti avant moi ba Saint-Luc moi nini amona ba telemisi voiture na 3000 OK na 3000 mamoko bambila bazoluka ba okitsa banani mama yazo sambela nzambe lobaki o sala différence ya batu o ba sambelaka na ba o ba sambelaka te ba o ba saila kuna ba o ba saila côté la kisanga lelo vraiment nzambe ba motoka ba ba fungoli porte ba côté ba pointer mutalibusu yo kita bazui 3 places une mboka na so bambila ne ba cha balwa
ya banolela nzambe vraiment apana osali boye na umeda na arrêt pourquoi Dieu osali bongo ah nzambe vraiment osali bongo pona nini ni naza na okende sous prière wana te na okoma sous na prière wana te bato baza kuna bango basala prière bango bayemba na okende te abani komata malembe akomika presque kota Saint-Louis comme maman ambulance oh car on est ça l'accident kokoma poussa nyata la 3 soldats au bamataki basanini bakufi sur place na veste alataki afukami bango nzambe pardonninga ba malheur mususu ezalaka bien donc faire koka obeta na ye kobeta liboso équipe na moto mais peut-être spiritualité ezala kati lelo musique congolaise to lo baritambola na gwa ndenge yo moko po ndimara oui ça biso que musique congolaise qui s'ezali bon peut-être tam satali sur le plan spirituel batu bazwango mabete eli nena sona lobi que qui s'ezali ezana ba domaine tout diable azali OK ba domaine tout diable azali to focaliser musique te domaine tout ebi que Satan azali mais loko na ngalo ba ezali important biso to ayiba na miketo okola to moni un grand musicien icône ya munene ya musique congolaise oyo ba musique ebelezo beta lelo no ba atteindre ba niveau wana te to mona ki papa na biso grand maître Franco asali émission na papa na biso Benoît Lukunku alobi ke pona tiki ba protection yango ba komi komekanga quelle protection parce que la Bible nous dit muto abate la kezali nzambe donc atika protection ya nzambe akepa ya nani to atika ki protection ya diable ayepa ya nzambe OK ozo comprendre alors so ya leki na TV kolobela protection kolobela kisi yo lelo yo bata makanga za na kisi te na généraliser bato pite ke ba na kisi mais na mona ki tozana ba masolo ebele na ba coulisses za ba le non dit on comprend parce que dali nga mutu na muta ko rendre compte na epa ya nzambe nga na eko accuser mutu te mais nazolo ba vérité et déranger mutu te pour ni bat fa mal à l'aise na ibongo Satan azali ou azali te na ba religion nyo surtout ba parler na kombo ya Satan na tala ba religion eza christianisme te babata manasimba ke ba sambela kabuna Satan azali ya mais komela yo moko bokutani pena ke masa mo ya gwa masa mo ya non ba mystique non ba mystique ezali c'est ba mystique ezali ya makasi ba mystique qui s'ezali mais biso to kwa na ngote parce que to yebi kezali bilo mo ya lokuta so inganga mo za makasi to magicien mo za makasi abeti sa match ya basket 70-0 est-ce que ça donc basket beta match moninga mususu a chatte kayoka mtu chaka et ça là et ça te yango na tuni siko na musique oyo sala et bien là ba chanson oyo pesa bandeko ba leader ebele et puis lelo soko vandi au tapnomino ya soko je suis vraiment un musicien par rapport à ba chanson pesa soko tali simba tamo loko te ba simisa te loko te ko tala pene loko te na dlo soko tali Messi au mona ke o izadon na talent so tali Messi ça mani pena gwa na ko juger te pona ebité mais soko tali au mona ke waza na talent o dona talent tapesa ngo nzambe OK vous comprenez donc mamio surtout to attribuer ngo kaka na diabète to kuma ko c'est la paix Satan makam vous comprenez tam so sali erreur na yo moko ozana ba principe te oza discipliné te et comme ka Satan o komi ko luka ba raison komi ko sala ba excuse vous comprenez donc moi to focaliser na makamwa na te menga na yebi ke diable azali biso to ko na été parce que tozana Jésus poza 4 na biso aleki ozana mokili na makasi voilà toujours la francophonie alors bande comme ça bazo mona on est coterie n'évitez comment na coterie pour na concert wana et faire rabia robeta sous soutien néanmoins ils ont maramba caché est-ce que à kozong ça mongo donc la beti a boy ko beta na francophonie en fait il faut essayer mandenge nini ndeko faire total enseignement bon ngai ezalika ke za makamambo ka fa défendre le drapeau na ils ont ba africain mususu ba yoka kae ba yi à domicile atala kaka wana te vous comprenez atala kaka wana te mais atala musala na kati ya jardin soki fleur moko ezolingo mata basala ba katango pour fleur wana ezo déranger vous comprenez akuta diana ba combat ebele na carrière ni na parcours na o ezali priorité atala sepelisa batna donc on nzambe acha kati na vous comprenez tam susu ya boyi ko beta na francophonie pour un incident akuta nango mais tant musu akoka ko beta francophonie et fungole lié porte mususu ya munene on ne sait pas
bon spiritualité musa robé d'appel bosso na tikelo quoi te wana ya likaka bongo ya voiture automataka to ibat basala yango te avion automataka to ibat basala yango te so motema na conscience na biso komika na conscience du mal to zala bien te omoni yango mo lelo na congolais que zo régner une conscience du mal côté ya mizaka ka ya mabe biso to bana olia kala na bandaku non clôturé mutu moko ta bana ko penser que ne naza awa master ko tshela poison tellement ba makambo ba démon elekito tellement makambo belé pousser biso ata boza nande ko na propre ozo ko suko zo verte parce que conscience du mal on comprend donc biso to ba na nzambe il faut qu'on pense toujours que na tika ki journée na maboko nzambe o les a ko sala nzambe baza au contrôle surtout pesi il faut ko bossa na te que nyonso to passer na penser na biso. Le fait que vous pensez toujours que mabe bakolokanga ngana ko réciter na vie yeba ki makamone ko sama na vie na yo pour toi na pouvoir ya langue penser na biso za mystique parce que diable a utilisé ka penser na biso comme champ de bataille et loko liboso makamtu ya biso bana na penser so dozo penser mabe okoyi ko za jamais na penser ya mabe o penser na victoire okoyi ko za jamais na penser ya faiblesse to ya faible o penser aux makasi. Okoyi koza jamais na penser mo que ngana ko réussir na ngana vite bongo yo réussir batu nyonso to ba réussir na vie bazaki na penser moko positif penser moko ya réussite penser moko ya élévation penser moko ya détermination penser moko ya ko abandonner te on comprend mais ce danga Poipan grand journaliste diaspora mo metala kae on comprend donc okoyi ko lo batte que nga il faut aller sur la positif oyeba que Dieu a quelque chose katina yo. Et dans la bateau belé, bazan na talent, bazan na mayele, mais problème les ali ka fana peme na bateau ba yebisa que et là surtout et aussi banangote. Mais bateau nyo surtout ba réussir wazan na 15 mitou azate, wazan na 40 makolo azate. Bazaka netinga na yo. Voilà. Vous comprenez? Et puis makamwana o esami na ba vina ba po tombo mamoka lota yangote. Vraiment. Parce que ceux qui toye ba ke na ville bino ozala danger mais tout ça la be forte. Donc to la ka pongi to la kokisa. Ça c'est vrai. En tout cas merci beaucoup Bogis Bompema. Toujours continue toujours l'émission na biso. Alors l'autre moni concurrence na musique congolaise comme plus il y a ba trophée et comme plus il y a ba plein na stade et comme plus zala na bato yo ba kobundela yo lobby. Toujours mon ama monsieur belé lelo pas appel la possibilité on a été il y a robeta stade et lelo plein et ça problème pour na ba o peut ba beta kango ba ça ba plein loko ba jibe piana loko peut ba wera son ba kofi le mide lelo ba ndeko peut ba komotila ba ngondi baya ba biso ki ba iba ya douana jamais ba tosunga bana oyo okota likambo oko ba bana nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mila salaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa likolo benga ye mpenza ya kosite te so omoni ana te kende mbala moko bibele elobi soki olingi osala likambo ya malamu ozoyoka oyo mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo ekosone pe arobenga ngato pambola nzambe. Donc ceux qui bana nzamba pesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors ceux qui ont préparé rentrée scolaire ya mwana na kozonga na basket asika na uniforme asika. Pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzamba pesi biso nzamba pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro Oyo.
Orphelinat Vida, lobby à orphelin. Mona musique yango kende lolenge wana o bino botika kate ya concurrence moko ya ba plein kaka ya ba trophée. Ko yebisa biso nini par rapport ya nyonso ezoleka na musique congolaise lelo. Donc arrogance, orgueil tolingite. Arrogance, le lendo orgueil moko inutile tolingite. Mais bravo na ba stade ba jeune babeti. Bravo na Fali, bravo na Ferré, bravo na Héritier. Donc bravo na bango, mais arrogance, orgueil tolingite. Donc dès fandi awa musique partout dans le monde. Quand on parle de musique, tout le monde a ba œuvre, tout le monde a ba stade. Moutou mon côté ça la remix, il y a stade. Que tout ça la remix à stade to betaka ezalakate. Ba artiste ba vivre ka na ba œuvre. Bisonde ba congolais te ko bongo la musique comme il y a ba stade na ba trophée. Donc c'est du n'importe quoi, ba trophée ba stade ezaka ka ba biloko o tango za na bomoi. Vous comprenez? Ils ont soutenu, ils ont encouragé, ils ont mérite pour encourager. Mais le biso qui os até, moi on a obimisa trophée, ala sabaduta trophée papa Zwaka, to bilamba papa lataka, to moi on a obimisa, moi on a yo ba œuvre. Est-ce que ba no futa bana na yo na ba trophée, to na banzembo etika leza kobeta. Banzembo. Parce que yebisa ngai papa Taboulé a beta stade, papa Franco a beta stade. Papa Viklongo mabeta stade, papa Lutumba beta stade, Zema Dilo beta stade, Pepe Kala mais banzembo ya ba jeune ni nekoli ya banzembo wana na ba na nini na ba fête. Lelo musique congolaise o eza actuelle eza na problème makasi banzembo eza ka ba 6 mois ekei 2 mois ekei makelele sami ya makasi pona 4 mois ekei mais banzembo lokola Kinanga ba fièvre monde banzembo lokola omba na sali nyonso banzembo lokola mazwe konana loseba ebeti banzembo lokola ata maloba ya pamba monia banzembo lokola félicité mwana mwasi suka botembe ba wilo mondo banzembo il y a papa Wemba, banzembo à présent Jibem Piana dans le but que génération ba la musique mabe. Mais faut pas penser plus na ba œuvre. Biso to mona ki ba Julio Ecclésiaste. A comme le nom kolo. Ku tout temps sous koko. Mais to moni Julio Ecclésiaste a manzembo na l'amour et ça toujours un perdant. To moni ba Madonna all day. To mona ba Stevie Wonder, to mona ba Leonard Richie, to mona ba Bob Marley. Ni ne sont manqués na génération lelo, ba sa musique ba grand basaki kala. Non, musique na bango za mabete zo beta mais faut que pousser ba texte. Parce que tant que ba moi sina la kate, moi singa bo me kunyo zo lewa fufo minene. Ozo ronfler na. Vous comprenez? Itaché mobali na lingaka pote to balana. Babotola tous les biens ve de fao. Ya oyo abotola baboti bangao. Bandi moko mobali yo mabe, damien yo mabe. Oebinga malamu ngako na kini famite. Bano bandi mondengwana. Oka texte ya ba histoire vraie. On comprend? Il y a besoin de fiction et les fiction et les kiming. Et là, ma camo bazo vivre été. Voilà. Moi, tu as des fois une église, pasteur a teinga. Ma camo lobi neti ba epsa qui est vinanga. Nzembo eza bongo. Maman, on m'a pris na ba adage, proverbe, fiction, tout ça. Lettre ya bandeko ya basi ya kisangani. Balobi po ni bandeko ya mobali balingaka mwasi te. Donc eza ba texte moko papa Franco pe sa cours à physisme. Mutu passe les kazoloba qui sasa mobimba na lingi kosilisa na koyebisa. Donc qui sasa mobimba alingi kosilisa koyebisa problème ne. Ba vena ba redi ya misi. Utanga ina ya wana mokili yoka banzembo ndengwa wana prière. Mais obi quelque part même dans le monde un peu comme jaloux bogiso batana bango c'est le cas tant ba betaka musique na bango ba yaka pe na bambanga ba yaka pe kaka na ba le lendo oyo ba misie ba sala ka lelo mais tant yozo côté la paix ba ninga moi kintweni de n'était comme si na lobiongo bien tant yo pozo bimaneti ba ninga ba koka musique yango te yondo kokaki
Aux hommes, quelque part, on traite un peu comme un jaloux, tout ça. Vous avez la raison. Jamais, na cause à jaloux, à bande connu surtout. Héritier au sa boulot n'est bien. Faire au sa moussa n'est bien. Fallait au sa moussa n'est bien. Jamais, na cause que le baki musique n'a pas eu zali mabé. Na lui ba pousse à ba texte. Parce que l'homme ceux qui basate bloque et défendre bango za ba texte. Obi que dans ba musicien et belé tam sous to check to tangi ate ba mère Congo love. Mona maye mona melima ya mai mona malakisa ngamboka bakote kaka bolingo. On comprend? Mama nanga sali nyoso na bokasi ya bomwasi na telemi. Donc on sentir que ba texte. OK. Sofele kumanga malembe nazali papa ya bana. Bina bato ya makolo pe boye baka. Liboso ya kokata talanga mbona ngambo. Tala gauche na droite. On comprend? Sofele telemato kene na commune obomeli ngai mwana. Donc sofele chauffeur telemato kene na commune obomeli ngaka mwana moko na bota. OK. Nous avons dit que Betty te dit que 10h30 et Betty OK tour à midi. Voilà. 12h quand même. Donc bah texte. OK. Donc yo comme toi ça nous avons verre cassé. Papa Lutumba. Papa Lutumba. Donc cela veut dire n'a qu'on a jamais contre bande ko kuta soutenir bango pour bango ne relève à Congo. Vous comprenez? OK. Bango ne relève à Congo parce que moni lelo ba Messi bazo beta ba longoli si batu ba souci ya ba Pelé no Maradona. Il y a Johan Cruyff, il y a Beckenbauer, il y a Roberto Baggio, il y a Romario. De son talent bêta, on est 5. Mais écrit Yanani, au monde a pensa thème naïe, ça va par rapport à Fali Ferré, tout ça héritier pour nous le plus pas. Non, j'ai des teams le plus. Mutuna mutazana. Azana critique peu. Il me battait que banze monyo surtout ya bango ezamabe. Mutuna mutazana ba thème naïe ya bien. OK. Mais pour pousse à texte, ils a la costaud parce que on a ba introduction tant sous ces ali bien mais tant sous na kati échanger texte pour comprendre donc en sens sur mais banze mo banze bien ba mélodie sensible ba studio ya kitoko ba imba danger donc c'est bon voilà ça cause la contre bango jamais à genre na ngati voilà leader il y a génération autoza lelo en fait ce rotala ozana oreille musicale ya makasi leader ya musique congolaise to musique ya lelo ya génération ya lelo. Bon, toute la musique congolaise en général. La musique congolaise. Leader à Lelo, ou à Zo Kumba Penza, la rumba congolaise, na Kimia Nyonso, à quoi qu'on défend le mot Kalibanda. Papa Chéri Binadama, Jibem Piana Moutou Pamba, un grand leader charismatique. Dans un élo comme mon côté, où Mouta Sali, ou na salate na musique. Tout au bat bao sale si sala. Moi, je croyais qu'on va falloir pour. Te nga na kota na polémique te. Nga naza fanatique ya papa wemba na moni musique ba wenge ba musique ba jeune tu ezobeta lelo eza bien mais nga na yoka rangote ah bon nga na yoka ba dalien c'était ça mais ya yanga za na 51 ans ndio mona fandi boy 51 ans OK donc cela veut dire naza na banzembo na nga na yoka ko so na o qui fait des formats mono qui fait redia misi na yoki venanga karma pa nayoki papa Taboulei nayoki ba Viesa Mangwana donc nayoka musique on a po Carlito ba ve Carlito bandoki on a bandoki ba ve Papi Tex OK ba Pepe Kale imenea mo pepa zanga ndako kasi na pe maka ata mwa moke jerivita mena bungisi nzoto nanga na ebite epaye ezali soki ezepai na yo benisango lisumu te mopepa zanga ndako kasi napema donc mopepa zanga ndako kasi apemaka mwa moke voilà on comprend donc nga nayokaka bato wana parce que nabosani grand mayas papa wemba un grand leader ya musique congolaise nani ezwi te malgré kazalaka lisusu te mais musicien bongo na abotami na Congo te OK aza pété eza ba époque après biso so to kufi a obima OK donc aza te malgré phénomène à son
Tété wana faut qu'il y ait moins musique congolaise. Papa chéri moins musique congolaise. Mais pourquoi quand même mission nous surtout comme moi JB pianiste à raté. Mais si quand on a tout il faut le balanga que est-ce que mamnolo bana kosi a pouvoir mais azara yemo te sur autant papa chéri donc il faut tant un peu aussi Werason. Te ya faut tikanga na pesa point de vue nanga. Faut pesa na pesa point de vue nanga. Batu o balingaka pondu ezate ke madesu afinga bango eza buna bango. Mais ma preuve convaincante ezali ya musala oyo. Bongo répertoire munene, répertoire immense na ba chanson moko anthologique, un grand leader, aza musicien studio te ke na concert ko yemba te. Aza musicien live na studio, un grand leader, adré na kaba full tilelo ya mystique. Au monde rap Mao Tse-tung. Beaucoup t'en a rap. Ouais. Donc un grand leader, soit tellement na podium de bête de scène, un grand chanteur avec ma chanson moko ya mystique. Totine ezala raté sur Totine na bangona. Non, wana ezali ma musique mutakoyi ko tia yango za choix na ye. OK. Parce que bilo mususu to crucifier yango ezanga mituna makolo. Mais ba jeune ebele ba osamisa na bango bien, bazo prouver na banini. Toi un artiste musu ya munene a na mboka oyo. Maître Gims ça sorcier. OK. Ba congolais baza ebele di jamais vie congolais abeta Stade de France. Ezalate lokola match, lokola finale ya Brésil na France na 98. Maître Gims, c'est autre chose. Maître Gims, donc, Akamata, va comparer Nzembo na Journal Day. Il faut tout ça, la comédie, tout ça, dans le Congo, tout ça, la comparaison de Makambo et Zalakate. Maître Gims. Donc, cela veut dire, on est allé, moins musique congolaise. On comprend, il y a un moment que, toujours apprécier Moutounion surtout, mais tout ça, Moutouna Moutou. La place naïe. Donc il y a un petit peu plus sur le belare papa chéri souvent dans l'émission donc papa chéri d'abord c'est plus qu'un frère un grand frère. Aza vu à soutenir de ma manière tout. Ils ont qu'à corrompanga mais naza réaliste naïbi que a pesa goût. T'as tombé travailler jeune talent tala ba jeune talent surtout naza JB piano. Naza la JB piano. A pesa goût. Non non quand tu passes mon temps critiquer que faux chanteur. Non, non, quand tu passes mon temps critiquer quand même bien. Non, non, quand tu passes mon temps critiquer ça na banzembo bien. Après ça, ba cours y a éducation na banzembo. Plus aux hommes t'as parti pris hein. Les aga ba place au yoleka ndo robeta zo ça oleka papa wema. Excuse bongo. Oleka. Donc papa maso ngo comparer nanan. Te papa mbaza grand. Bimi sana mission moko ya azagra to boyite. Ya papa mbaza ka avion mobimba. Alongwe nango na France. Babandi tourner Afrique avion ne fani na tarmac congolais mona salamoti bataratata eza bole katondi mabino abeta na Peter Gabriel ayebanika na musique ya France te musique ya France eza na C par rapport à musique anglophone papa Michael Jackson aya na Congo akina na Caribou variété batunye mission congolais ebi papa wemba abeta na Madison Square de Bundisa combat Mark Tyson na Wilfried 250 000 places. Au parle dans le secteur anglophone à Peter Gabriel. Il faut le connaître, Peter Gabriel, c'est qui? Et un artiste émissaire congolais, moi, qui est Peter Gabriel à Londres. Bah, il dit que Peter Gabriel, bah, Lukaka était yenda Lukaka bat. Donc, il faut ça, bah, preuve pour Lukaka. Voilà, non. Te wana c'est pas l'opposé à la vérité te wana za baleno di wala fali pour pas non on a musicien atteint ba falite moi na batu fali pour pas ça la musala bien avec défendre le drapeau ya mboka valablement je croyais bon il y a le ami ba musicien moko non eza mabete bible bi qui cherche trouve OK au moins to ali photo keba eloko yoza incapable au sala moninga au sala ngoko tiango na critique te na mafinga te parce que bible bi qui cherche trouve. Il y a un Lukate na simolo bako yem ta lukaki mais faut lukaki voilà mais obi que le loge ala batba ki ça vraiment trop lobi bogis bon paiement ala toujours contrôler la sol et surtout que dépose un bon on a été la chanson na yo et la traki ba image moko kala bon paiement na ba introduction na yo et pas papa Wemba alors il y a chanson oyo a pesa une opportunité ba vocal mais malgré yo tsangote la répétition ba pesio au sala avocat au yeminze momoko papa chéra yemango lelo na disque moko je crois bien ezaki chanson nini si on veut rappeler biso na yebata il faut rappeler ezaki chanson moko yemba na papa Wemba mo pesa ngo JB piana ndeko ma komi na commentaire
Bogis Bompema moni nzembo ko réclamer yango yo jibe pia na yemba ke oya wera son to yeba mutuna makolo ngote sika yo yemba ya ngote ba discussion na sala ngote o sala ngo suste na sala ngote parce que na sina na pardonna wera président Jiba Boyaki alors ceux qui mozo respecter nga comme grand frère parce que yem tamema ngepa ya wera ceux qui net na fundi lelo wera na tribunal pe bengisa ya convoquer président Jibe à convoquer Alain Makaba parce que tout travail moi na studio bobongo na Alain Makaba na limite so justice a bengisi bango mibale ba oloba ke to yate bango bazo dossier à justice mais le coup là grand frère que j'aime beaucoup le coup là grand frère ya Makila la famille est sacrée lui ceux qui vraiment na grand frère na yo naza ya na yo considérer wera grand frère non ningo pesa nga respect donc tika makambwana nzambe azali okufite ayebi akosa elo na manière mususu mais koyate ko tumo la pota lelo ne tozana aolo baneti ke pona no sengaki jibe mpia na te eloko nyonso tunazana ngona beta su musique te ezali nzembo soki eza sorte ni so président jiba beta no sengata million te ata 1 nazana nyongo na ye ya vie o ya sala pona nganga na sala ngota na mboka na biso totambola mingi na conscience du mal ya sala ki biske soki simbaki alingaka bundisanga mais ya mona ke bogisa na kinya o galerie azo afuteli ngati mama kamsusu yesu na sali ba témoignage de salo somo na premier voyage na ngavana ya ayib singa lelo inane lelo 50 ans na yo na tindelo quelque chose au mela abina kobo sa note na fandi lisusu wa mona lo bango ate ezokisa batebele singa biso mo opima singa biso babolamu ya président Jibe Mpiana lekebele OK et nazanga moko te batebele ba yebi kaza bon aza libéral ce n'est pas bogisme to sa publicité na ye misala na ye ya babolamu ni mpesa la publicité na ye comment ko ignorer muto asala babolamu po biso to na Congo donc au fandi be muto mo asala babolamu mais au beau ça ne commis un grand comme trahir nga na très traité et puis nazana besoin nazana laïque te pour na plaire batutu balinga le fait quand nazana nga bien na vérité amisi na ve na karma pas nazala bien na ba manda chante ba Sam Chintu ba Sege Mignon ba Prof Kibens ba Rio ba Jidel c'est la famille la famille est sacrée donc ngai nazala problème na bosani héritier watanabe wata bambote trop na solo bien aye donc c'est ça donc naza muto teke o il faut pas niga président Jibe mais président Jibe to yebana ine président Jibe oh na bosani tata mapasa c'est le scram tata mapasa qui to benga na chaque jour na bosani Dani Mayas auti Kenya au sa promotion na awa un grand chanteur banzembo bien Dani Mayas donc cela veut dire ezaka kabongote cela veut dire ça que il faut la reconnaissance na batu na yaya il faut luka ko yeba baninga na tango pasi OK na batango matanga batu mususu ba disponible te na ba matanga na ngana sous président Jibaza disponible ba moment difficile ba moment moko za abandonner na yo moko zo mi baté na banda lelo siko place na ko élever ngaza ingrate est-ce que lelo place na ye na pesa yo pour ça ni na vinanga il y a rien pour rien amour nyonso to ezaka na intérêt ça c'est bon nous ka te bible lobi ke nzambe asala toujours différence ya bato basalela ke na bao basalela ke te nzambe na nuye moko za bongo parce que intérêt dans la kati bon ce qu'on gagne na pesa Jibe Mpiana na mu Congo voilà mais est-ce que moni déjà depuis on a vu sur pour ça deuxième fois où il y a na Kinshasa voilà grand frère faut ye kokoko tina makambo te on a za père on a za vie azavie o ya lo babogisi yo kotanga doute moko ta pawa na nga doute na za via palais voilà et ya na butu na moi naza voilà moni cadeau ils a mutu ya le jour où penser à au pesa papa chéri hein au ça ne au pesa cadeau et cadeau na pesa ke leki o na ko pesa ya matériel na lela ke chaque jour nzamba pambola pesa longue vie a pesa bonne santé yango ya li premier fond yango ya li meilleur compte ya ba vie na biso voilà parce que ataza papa chéri soit dans bonne santé te au sani voilà. Merci, en tout cas, merci Boris, mon père Matozo qui est dans Molo, tout tu venais concerné par rapport à la politique, il y a Mboka na biso, tu es plus. Bolimbisi, Moyoka Zouate. Voilà. Les levées de formes, tout le monde a zate menge tikala vide. Vie Cardozo Mwamba zate tikala vide. Vie Gel Kikita a zate tikala vide. Les lots,
ingénieur lelo vie de fois matumo na zate tika la vide vie Nevada zate tika la vide vie ino ilanga zate tika la vide vie ali Jabir aza na zane sengo bobeta petolo na ba vie na bino ngaza petit frère ba ya Pierre Binda ya ba professeur bienvenu Kindongo ya ba vie JR Ekoli ya vie Bertin Kalala donc naza mutu ya batu bobeta petolo ya ba kulutu na bino vous comprenez donc so na bi comment papa chéri il veut comme ça vient na haute on va pas que vient na ozana vie moko boy ce que India koya ça c'est bien alors lelo Didier Masela Barbara Kanam baza lelo nommé donc na FPC lelo n'habité yo komisa Fati depuis longtemps comme disent les Kinois depuis Kalamba mais Fati c'est comme ça qu'il parle yote zaranini oya kana cadre ya ko flatter moi les appels ba question ba ndobatu na biswa bazo ki pe yote mais ozo komisa kaka baninga ba nommé n'habité bon peu ma toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, si on a nommé le président Félix, nous allons soutenir IDPS, Papa Etienne, Azate te soutenir. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Bogi, c'est un matérialiste. Le président Félix a qui combat sélectivité. Abunda combat pour les Congolais, tout bien que le peuple d'abord. Voilà. Barbara Kanam, Didier Masela, Bazana Katia programme, le président Félix, c'est qu'il Baza Congolais. Na bato contre président Félix a une obligation de protéger bango na makamyo surtout congolais tozo bénéficier ba on peut pas bénéficier pour ba congolais donc comprendre alors et loko faut bato ba e ba ngwana naza nabi que président Félix Sekeda amuta mutema munene muyibi na croix okola kisanga disciple moko ya Jésus Christ na Bible o baloba ke Jésus loba na ekingana o leo tozana na paradis. Aux un disciple moko boy ba comment la Bible ka yebisa Jésus que yonanga l'autre dans le paradis non azate mais akene ko yebisa voleur mutu asala kamabe po kaka ndimaki asali ngolu lelo ngano to kozala na quoi mais bazala et pardon na paradis mais bazala ki mi balé mais o andimaki était poni Jésus pesa qui était donc ngana zali mutu na ndima président Félix Tshisekedi vous comprenez donc na mutu na ndima ye na nde na fandi awa président Félix azobunda combat munene pour l'intérêt ya ba congolais pour na bogiste. Vous comprenez biso to ba kolo fête. Vous comprenez bo konzo ezali ya biso. So le rébellion mo ekoti ba otake Didier Masela na Barbara Kanam te. Baza na vidéo mo teza ko défendre le président Félix mais nga ba ko lukanga ba bomanga ke ye mutu na ye. Nga na ozala pierre te ya ko wanga na ye. Échec na ezali échec na biso. OK. Vous comprenez donc biso tozo bunda ba kolo fête ngolo banini ceux qui fête salami na to mona te fête mo salami mukolo fête bani ko lia ko melaye mo sa ba invité peuple ne aza invité so i peuple a sepeli aller to ko lia mais biso to lingi to tika ba trace to sa lokola batnyo sauter tozo bunda po ba bana na biso bazala lobi bienvenue asala ki assisi classe asali formation asali test na e bazuye. Voilà. Mais si on est le biso to sepeli que biso comme to komi na bandaku ba immeuble ndenge za ki to Kabila mais to lia ngoni est-ce que le bata Kabila baza bienvenue na Congo est-ce que baza na facilité à côté le mabisika ba congolais tout baza parce que côté musu ba ko bikisa yo ba ko tika mais côté musu bo sala mutu mabe ba ko kango na butu basali okolo. Voilà, mais lelo na poto za bande rebelle diaspora vraiment baza ya ko silika pe mo ebele bazolo ba ke bino babogis bozo soutenir président Fati mingi yaza mwana poto aibi poto ndenge nini fonctionnaka mais Kinshasa c'est comme si azo sala marambo oyo ya mona na poto te lelo dollar zaki na to ya se lelo dollar ekomi na montant moko colossal lelo koto boye mboka zo kenda bien te mboka dans makambo ezebele sur le plan social. En tout cas, Congolais Aza qu'on se retrouve. Alors, Bino, vous trouvez un inconvénient pour le président Fatina Dibandamboka. Donc, merci Yves Pan. Il faut tout réfléchir. Biso to lukaka côté moko boye to loba. Pour na yebisa mutu mabe. Mais président Félix Tshisekedi asala osala makambo ebele o ezala kite na mboka. Banzela nyonso to ekoma banzela poto. Ba makadam elongwa ebota
nini ebota nini matiti ekomaki macadam lokola ba chambrière il faut que bambango ya nyonso macadam bibamba mais lelo aye tala banzela ya baelengesa tala banzela azosala tala mama ye mo oyo ekomi asali baizine ya traitement mai na lemba imbu na ozone mais Kabila azalaki pendant 18 ans asali yango te donc azosala makambo ebatie gratuité enseignement armée tozalaki nango armée moko ekufa ata nde atomboli armée tala ndenge aza kolite mpo na intérêt ya mboka akokisa nyonso na mbala moko te même na kati ya bafrance ta bozoba makambo ya bacrise bato ebele bayebi te Yves Pan tuna bato ya poto to diaspora ezolandanga kala ezalaki soki bobimi boye na ozwi kadi okoti na supermarché na 50 €, osomba biloko omoni ke emonani mais lelo 50 € wana na poto ekomi lokola 1 €. Vie échange bato tout bana poto bacontredire nga na bacommentaire na émission. Donc la crise mondiale tout crise mondiale yaya oyebi te bapériode mo elekaki ya bacovid tokomaki kosomba bafarine na milongo oye kosomba farine ata moso ata 4 farine basala ata bana ata bagofre benie oyo eloko moko baesinoke mutu mo aza na droit ya b maintenant na kombo mwana bengi petit Moïse na bine toke na yo eli toke na yo bobenda mwa 4 bobenda botia teke toana bino mulongo moko oyo liboso na 4 oyo na suka bobendi pe 6 donc mutu mo akoki kosomba 3 farine te mais na poto lelo bato bazoloba makambo ebele soki na 100 € lelo osala nini course na poto eza eloko te mutu nyonso tu na poto langage nekomika vie ekomi pasi vie échange oyo eza fin du monde balobaki te oyo fin du monde tobanda oyoka te wana eza bamboka oyo eza na baprovision eza bamboka oyo eza na baélevage bamakambo ebelebele malgré babele eza fertile te bongo biso mutu mboka eza na bilanga te eza na baélevage te tolela nzala te nini donc Fatia zane na foti te akuti mboka 18 ans vide Kabila asali eloko te apiyaka mboka ayibaka mboka asalaka eloko te ozo imaginer se batiaki Kabila munduki na mutu mpo asala mama ye mobo 18 ans na pouvoir gratuité enseignement eza te 18 ans na pouvoir ata école moko te dispensaire moto kotu bata dipiron na compte à l'état mais ntango alongwe président bakomi o hôpital au privé ya Kabila supermarché ya Kabila est-ce que ça a un sens zo tozalaki nango awa mpona biso nyonso tu akamati abomi zo wana ake kosala zo na kinga kati mosika ofuta transport ofuta susu entrée à 30 $. Quel niveau ya kokembisa population mabele nyonso to azo ya kinga kati ezali ya père na bango na mère na bango bizosaka na peuple congolais ole biso bakongolais tosoutenir ndeko na biso oyo tomoni azosala misala ebele na geme na courant ezalaka te banda kongo ebanda tie courant na idiofa tie courant na libenge atie courant na chitaka kobola bazokota bacourant na baplace mosusu aotonga bauniversité na Mbujimai tala iniki ndenge ekoma tala kaka bastade diveme oyo ndenge ekomi na bamartyre oyo amati salaire ya bafonctionnaire ya basoda atongi baekole na hôpital na kantiati ya mystique vie sociale bandeko baolela kaka yaya makambo nyonso te ekokisama te yaya tosala bilanga industriel tosala babilanga yoza na poto bana poto baolela tokotindela bato mbongo na Kinshasa biso babloke bango même na agence bongo naza na bandeko awa te babloke yo mpe na bagence mpona kotina bongo yo oza nani wandeko nanga te to na bandeko ebele awa na Kinshasa président Félix paza conscient que souffrance eza c'est pour cela l'alité d'une manière ou d'une autre aza kobunda mpona peuple congolais il faut tozala baréaliste kutu Congo faut tosoutenir ye parce que baini ebele ya Congo bamoni ke biso toeshuaki o comprendre baini ya Congo baini oyo bapiyaka Congo na libando balinga totikala baesclave na baoyo baza awa na kati ya terrain soi-disant opposition donc balingi ke lokola biso toeshuaki nga Kabila na Katumbi tosalaki na Congo toeshue maintenant faut tosala tout Katumbi azosomba conscience ya bakongolais ya Kidiba bakongolais bana pongi mpona babundisa notre frère congolais de père et de mère oyo lelo congolais ndenge afandi boye nzela elenge ezalaki te komi
ba érosion salama na ba kimwenza kuna ya mystique lelo atongi plus de 700 centres de santé na Congo mobimba aotonga université na este na mbujima université ya munene biloko na soka longwe président et comme aye mais lelo ngana yo to benga Kabila l'acception nanu toko se souvenir na ye na nini à part ba massacre ba viol ba tuerie na copier na ba mbongo to aboma na Panama Papers na ba Bloomberg to kanza Kabila nani tous les crimes de guerre contre l'humanité ba massacre tingi ya Inyele Itoko ya Bundu dia Congo ya Kamwina Samp na 21e siècle Rossi azo balukana makila Kabila chef de l'état opposition tout ya kotelema mais enquête moko salamité ayo ba soki biso to abazo ba lelo nzamba confondre ye nzamba azuye loko ba o muta mokila mo na lokola faible a commission fort à confondre bango azui président Félix Tshisekedi o a préparé ki o a formant pour na lelo nzela e comme na Congo Congolais yo ka ke gratuité enseignement existaka Kabila zaki ba obi kezalina parce que le commission président Félix asale loko o te zaki projet ya Kabila bon stade du 20 mai pene ko bo projet Kabila Voyez bongi pour la francophonie te ya bongo basala ka eloko par rapport à circonstances basala ka eloko par rapport à circonstances et puis na tamo ko ezali babiloko mususu pezali babiloko mususu pezali ya minene o déjà ezo salama kalate ko kamusa bato mais ça dépend par rapport à faisabilité. OK. Babiloko ba pom mususu pona osala ngo esenga 5 ans. Comment ni projet ya eloko mo ezaka utaka Belgique ou ekota France ekoti na CMA eke très à CMA eke Angleterre. Et ça ba projet mo esala ba 20 ans. Ya kala babiloko mususu ali ka te bolangu na tongo te to tchema banga to ciment. Il faut que ça la étude bambou les obeta. Et ati l'autre on a danger na Congo mo ba place mususu ba érosion ezali. Mais bazo tonga. Est-ce que vous savez ba faisabilité pour notre tonga la place wana? Voilà. Mais après beaucoup mi coller la bole la nini. Vous avez la carte tonga mais faut ba force à ma belé. Est-ce que ba géomètre ba tala qui bien? Voilà. Mais souvent dans mes missions, souvent là olingaka batangelo kombo même pas ya docteur Denis Mukwege. En fait ça nini? Au bout d'aka nini? En fait ya mabe omonaka Mona Congo izalaka nini? Aza complice, aza corrompu. Monisco aye awa. Asali plus de 18 ans. Bafuta kaye ba milliards, mais ba milliards wa tokokai kozala. Tozo yango to sala ba école, hôpital, banzela bafuta bato. Ya zo kango sala relo te. Akoma osala biso inventaire ya ba mort. Akoma osala biso o kontele biso bibeli. Est-ce que yo ki mission na yo fande zo sa elo côté donc oza lokola et la non-assistance à personne à danger. On comprend, Yves. Alors, biso so osali micro baladeur Léon à Congo, tout le monde a senti Monisco. Combien de fois tu as dit qu'il y a des 2006 fois benga Monisco? Mais Denis Mukwege galobi so ki to benga ni Monisco est la catastrophe. Catastrophe nini to komona lisusu koleka plus de 15 millions de morts. Koleka chaque jour 40 personnes ba koufi, 30 personnes ba koufi. Village ba esali ba déplacer des morts. Yes, quoi l'ingi a gardé Monisco tant que qui? Il y a l'équipe qui sont tout bas congolais to décider que Monisco ken. Toza na kati ya ndaku bobengani bobi ke sentinelle tozwa ki epona ko kengela. Mais babilamba tout tchaka na singa bazo iba. Biso tout obi tolongo la sentinelle yo lobi non. Sentinelle ndeko musolo bi ye fatikala. Potangu ya yaka na butu pera kanga porte po fungola kaye. Mais après venir à biso pe na moi makambebele pour prévention makambebele net na ni pesa exemple moko ya makasi net ni ma maladie ilinga ko ya ebele wa net ni ba tolo ba na Congo docteur tozana eka Denis Mukwege na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande ko langa nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, Eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? D'abord nous naye na Nigeria wanaza na Saint-Thérèse bapesi une adresse ya agence oil ya fait oui allez retour oui donc c'est besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoïde de l'Omaïdemo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le guaté, on va s'attendre au bimba. Yango JB service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamengite, Mokili Mabimba. Ah, une aujourd'hui. Donc à longo de Bishopil, il y a Makambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voiture. Oh, bah ça va me décoller. La moto, place il y a série, il y a Kotabilo. Et ça, il y a José Baïla. JB service. Et ça, combien t'as toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Donc, Moutaïda, biso docteur Mouyembe. Ok. Il y a un docteur, il y a un multinational. Il y a un docteur à la communauté internationale. Place au bazo boma congolais. Lui, Michel Alobay, que Kabila sauveur ya Congo, ba kene ba pese prime Nobel. Namboka oyo ba pesa Fachi prime Nobel te ba pesa ye. Namboka oyo na libenge bana batanga na sanza, ba ye ba tie toko na samo isanze bimi na village bazo tanga. Namboka oyo basala ka ba opération na ba fait fond ya bamboka sans anesthésie. Vous pouvez imaginer quelle douleur. Namboka oyo mwana kosoli muta tuti mundongo ya mwana ya 1 mois. Amélicie pile ya nengo wana. Alors yo siko expliquer biso mukwege babomi Mamadou Ndala, babomi Mbuza Mabe. Combien de soldats congolais baza na souci ya ko défendre le territoire wana baboma ka bango na ba Rwandais, ba Paul Kagame, mais ye ba protéger kae. Biso congolais to boyi Monesco, bazo sala bazo makambo zo bima oya ba o texte ba organe aw. Mais outi na est déjà banda kala basala ngo.
bango bayebi yango ba mukwenge. On comprend biso to bon il y a le to protéger Monusco. Azo protéger par rapport à quoi Monusco a ennemi à ba congolais. Kanisa bofani mbula na mbula. Bozora ba milliards na Congo après Antonio Guterres akomi kolobake biso tozana makasi ya kobunda na M23 te. Kasi poni boke na binote. Parce que bino boya ki pona bo soutenir ta bo monique M23 aza makasi koleka biso me bato ba futa biso mbongo. Faut botika. Maintenant, décision finale pour na Dr Denis et Gozani. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de prime Nobel, les Congolais, les papa n'a pas Ougandais, maman n'a pas Congolaise. Nous n'avons pas quitté. Maman moko azali mutuya est vidéo zo tambola comme so talangoza na réseaux sociaux. Mais comment ça n'est pas Congolais? Nga makamwa na zolo ba o. Tozomona ba nyamulenge mususu bazo ba kombo ya ba kalambai. Bazo ba kombo ya bangalu. On a tellement de Congolais, mais on a Congolais. Il y a beaucoup de Congolais. Ok. Beaucoup de Congolais. On a moni ndeko moko awa azali député na France. Alobi makamoko lelo ke ndenge zali awa makambu ya ba este makambu ya boye moi netike moko alobi bien moment boye. Mais ayebité na Sun City. Et Pesaki, Bakor à Santité, Pesaki Azaria Suruberwa, vice-président na makambu ya sécurité, ya secteur ya sécurité. Mais ata mukolomo côté a plaidé pour na ba Congolais. Na ba crime nyo sote salami. Ba crime na ba yebi bato ba sala ngona bisika ba fanda. Mais yosko yali vice-président comme Congolais. Tout cas le monde a tap et loko mon côté zoloba, ata tweet ya pamba. Ya bato Kagame bazo boma ko entre ta Kagame soutenir qui est biso to ndimaka tuana mais na ba vérité toujours bangate lobby problème comme la yo na biloko bimisaka boy bon pe ma on na ngo zonga boy ba afficher photo na aéroport na ba afficher photo na ba vérité yo bimisaka yo dans Robert waza important que moi la Congo RDC c'est que je pensais à moi là exemple pas Denis na lo bango banana Belgique parce que bango mutaza ko déranger za président Félix Tshisekedi Paul Kagame M23 ba mukwege ba katumbi clique na bango lika ko se victimiser net baluka ke bazo bango bataza contre bango baza boy nzoka nde fati aye akwe ici embargo ya minduki akwe ici ba makambo ebele à est a reversé Paul Kagame le rapport ya force échangé l'homme à battre Mouton faut basala mabe c'est Félix Tshisekedi. Yé mutaza ko déranger na misala nyosa zo sala pona ko fungula peuple ko. Yo badi makama mwanga shushu. Na régime Kabila yo ko yeba mwanga shushu. Mazala kia watonga immeuble munene. Awa rêve na ekuta comme président la Congo. Ozo imaginer biso to fandi be mwanga shushu président la Congo neto mona Kabila président la Congo pendant que la Congolais. Kabila la Congolais bana musée propre basenge test à ADN. Awa ba eleki na ba TV awa réseaux sociaux na TV. Ya photo libérer Congo. Il faut te soutenir notre frère Félix Tshisekedi. Litia ndeko topia ba combattant ya yo mo bogi ezara plus nini pour na moka Congo. Pour na to libérer mboka richesse nzamba sa to bénéficier nango. OK. Ta la richesse ngeno Congo o nzamba atina Congo mais richesse on est comment masasi pour na bomba ba congolais. Richesse on est comment pour na biso to kuma baumbu. Donc tout le monde a gagné Tshisekedi Félix Tshisekedi muta passé président maintenant to sala tout. Donc Congolais koza sous président na mboka na été. Donc na babisika tout ba mindele baza ata tozo lela ke bazo boma biso balobaka te. Mais tane mindele ba manifester na makamba Russie na Ukraine. Poni ba sala na Congo te. Bino bozo ba boza ba tuti Congolais. Mais ceux qui M23 zo kota baza ba Rwandais ba tuti. Bino bo défendre bango to ba Congolais. O bino bozali. So pe bobotama so pe ali ya solo. Ngam na loba ki ngote Charles Onana aza journaliste moko investigation camerounais aloba ngo ici na ba top Congo partout. Muta interpeller ya zata. OK. Pour ni bongo cha ba Congolais neti ke Kagame aza na droit ko loba ba Congolais ba na droit loba te. Voilà. Ça fait très mal, donc politique ya mboka na biso, donc ça marche. Politique ya mboka na biso te mindele ba na complicité contre Congo RDC. OK. Yango moni biso
tozo lité photos à la init photos à la bomoko surtout le cas tozo leader ya makasi ou a changer rapport ya force lelo ba donne changer na makambu ya est ya Congo mindele ba komo lela balobi que président Félix a lokola koba soit misi muto a beti azongi comment un civil a organisé une armée donc pour na bango président Félix faratika armée à la bongo balingi baye ba koti na tongo bazui ba richesse baye ba contrôler ba frontière na biso ba sala ndenge balingi lokola organiser armée aza civil donc yo soko zinda ku moko bi moi bana nga lokola zinda ku oyo koto batol les ali bolala bana mususu bala na batol bana mususu bala la 100 batol so mbule bete zo bango donc président Félix fara sala bon congolais de père et de mère et comme yo la communauté internationale a na maîtrise na été donc o azana inquiète ba comme une inquiétude par rapport à quoi bino Macron so pays États-Unis au pays Corée problème exact mais ce président Félix a que Chine pour bino faut ça deuil national au ben intérêt à France et boum mondialement loba à cause de Macron talo Félix a que Chine mais président Félix c'est que dans un commerçant as un manager on comprend dans un comme manager Congo ce qui y a autre que loko 100 yo France yo na 50 nous so appelle ça 100 azoate pas plaire yo voilà qui s'habille sur France atinda combien pour la biso te le baga français batinde la biso combien et l'autre côté coup biso fallait pas soutenir biso ma casse pour biso to promouvoir langue française nous a plus de 100 millions d'habitants mais tu vois que l'autre côté coup langue française on a il fait longwa mais oui OK ba Maroc ba Algérie ba Tunisie ba lobaka qui arabe langue officielle mais ba beba na français Rwanda c'est pays francophone ba comme anglophone mais le na tête ya francophonie rwandaise mtaza quel paradoxe azali pays anglophone mais tête ya francophonie eza la que na francophonie muto fa na tête à la francophone maza anglophone tous les makambu to na biso photo supporter jamais entre temps bino bozolo ba ko eza problème té mais bango mindele ba bisa mobuta fungo la frontière ba rwandais ba kota so comme tout to lo ba ote Macron biso to ko aider bino kana ba aide humanitaire bato bazo boma biso to ke ne ko se réfugier pa na bango traitement pour bazo boma déjà biso bon so ba ko traiter biso neni vraiment entre temps yo Macron za ko forcer l'Union européenne ba misi 20 millions ba pesi Rwanda ba équiper na armée pour bundisa biso pour bino zo richesse à Congo nanko de biso to lokola ba insecte ba mouche voilà ça fait mal et le que manquer biso message à ba congolais message et ali tous à la inibiso tous à la sima président Félix Tshisekedi bako sabiso te muto aza ko déranger za président Félix Tshisekedi muto azo déranger za ye et ate ko muto a se victimiser te yango bazo coincer et yango muto bazo tela ye ba président Félix Tshisekedi a travaillé ka 2 ans tanga koti 2 ans là qui a Kabila ya FCC bakal na Covid ye da travailler biloko nyonso tout ka ko esamina tant ka ba kaboni FCC cash a travaillé ka na 2 ans comptez que président Félix soit sali 5 ans yemoko résultats en ndenge mususu OK congolais mutaza ko déranger la président Félix Tshisekedi boyeba que ennemi na biso za méthodique les mêmes ennemis o babundisa ki ba Kimbangu ba Lumumba ba Papa Etienne Tshisekedi les mêmes ennemis a changé stratégie mais malgré ba mépris malgré onyo sauté salamaki président Félix a placé a toujours ba base ba fondement vraiment Zamba Zalanaï, mbote trop na yo zifio tunani, les dollars bivores, mbote trop na yo via li Jabir, puis via Petit na ye, ya Pierre Binda, les grands italiens, mbote trop na yo Gilles Ngalou, Makila, mbote trop na yo Mérite Longa, Makila, mbote trop na yo Levis Mukeba na ya Bertin Kalala, mbote trop na yo na Jeti Mani, mbote trop na yo na Oscar Kayembe, na Trésor Mwamba, na Trésor Ismange, mbote trop na papa chéri Jibem Piana, grand frère propre. Mbote trop na Chéribet Tanzambi, les descendants. Vraiment tous ensemble. Bisogno surtout si ma président Félix Tshisekedi. Vive Congo RDC, vive président Félix Tshisekedi. Merci à toi Yves Ipan. Merci beaucoup. Pour en finir, je crois bien que na question OEP Tindagi Biso to Lukayopi par rapport à la vie sociale. Il y a des couples, ma vie de couple, les plus la mis poto. Et tout ça, moi, étude comparative, voilà. Oui, Vichasa, aux Arana poto déjà. Quand on a déjà vie de couple congolais, diaspora, là où Bazo vive en Congo. Et puis,
Mais surtout on a côté social. Donc yeba que et tu des gros années na poto divorce eza makasi trop. Po mindele belé bazami ba femme seule bloc on ngo nezali. Basi na biso mususu bakoki kokopi yango o bazangi maele. Mais ba femme ba femme chrétienne ba priaka nzambe o ya solo ya fantaisité. Donc baza ba femme soumise. Tout ça l'amalgame te ya ko mélanger ba tout même sac. Mariage ezali makamba ba mature. On comprend les ya bateau te baza immature et bateau ba mature. Donc et puis côté vie à poto eza vie lokola vie nyonso. Ça dépend ya mutu na mutu ndenge azozwelango ndenge ba édikaye ndenge azomemela. Mais ko bosana te ezala na ba influence. Balobaka lilala epola ebebisaka sac mobimba malala. Alors ceux qui ont na ba milieu lokola poto faut être très prudent, faut être vigilant, il faut que veiller makasi. Olobeli supona ya nini ya bana bana et puis na bon makasi on a cause la vie bref sociale makasi vie sociale les ali nango vie lokola na poto pe ba mpiakere baza donc à terme mo ba clochard bazali mais secret makasi ya éducation ezali suivi. Vous comprenez? Suivi na makambu tout mutao sala pona réussite faut suivi. So suivi ezate ata moi na za maele ndeni surtout na moment ya lelo biso to tangaki réseaux sociaux ezalaki te. Mais lelo bana ebele na poto mona suite papa bimaka tongo mama tongo ana 8 ans 9 ans ba pesa e téléphone. Au comprend de tanga ozonga ndako papa mama nan ba eta côté internet. Et puis internet à lelo ezana et oba autre ba enfant non admis ezate. Donc mutakoyi kokota pe na réseau moko na site moko akokuta makambo oyo eza bien te na âge na ya kuta surtout ba partage eza na ba Facebook mameze belé. Donc yango monique il faut vraiment qu'on soit très prudent qu'on soit la suivi et puis qu'on soit la présent. Il faut que éducation ba éducation mona na musika te ba éducation mona na procuration te ba éducation mona faut la présent. Si longtemps vous allez des missionnaires parce que yo sali suivi te ozo compter na réussite anine yo sali suivi te comment vous compter que moi na ko réussir. Donc ceux qui yo ont abandonné yeba que na suppliant ou suppliante à ko remplacer valablement. Ezali l'homme derrière moi qui manda kwa koma shege ata pa boba ata avec l'éducation mais les fa comme kola na ba massa ne ba shege déjà pas si azonga na ndako yango moni il faut suivre za na parents c'est important. Voilà, suivi fait zala eza très important ndenge ya bon paiement autoloba wa pesi ya José Ike yacho la grand frère propre donc so moni vie José Ike Matembele so moni vie José Ike Matembele moni bogisi bon paiement moni maman Hermine Mbuk maman Mokondi moni pasteur Alain Kitete na maman Lorette Temona Kitete bambote trop na bino bozo manquer nga grave kalate. Voilà, Kalate bozala na bango déjà ensemble kuna. Alors liloba bande connu surtout batali biso pour la émission biso à lelo. Et puis pour en finir prochain non, toloba. Album tozala na yo même ozonga mais album oyo olobi ozonga piso yemela nzambe tozwango kan o wana tozela ezakuta ezana nkala ba chantier to ta menzamba yebi. Voilà, liloba bande surtout batali. Liloba nga suka ezali amour et régner pas na biso. Amen. Amour ezala pona ba intérêt te. Nzambe ya leka liboso ya ko éclairer biso na ba makambo to ebité. Donc des fois ko senga éclairage, ko senga esprit à discernement. Omoni donc discernement est très important. Vraiment nzamba pambola yo Yves Ipan. Merci beaucoup. Donc bambote trop na ya José Ike Matembele na vie nga honorable JR Ekoli na vie nga honorable Dodo Mika. Voilà. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui, je crois bien. Merci pour ce pelaki mingi na émission na bino toi babango avec Yves Ipan, ton secrétaire d'info. Merci, bye bye, à la prochaine fois.